atako butu ini tongo ekotanda kaka na maloba wana nde tobani bongo magazine biso bosolo pe bosomi bosolo pe bosomi eza magazine oyo tolobela kaka na liberté non surtout pour bosomi ngelo ba liberté et puis bosolo tolobaka la vérité nde toleki bongo koyebisa bino ba actualité ya mboka o boyebi ndenge ni ezoleka awa toza bongo na likambo etali confinement oyo créé milinga na zandu bandeko bakufi pamba te mokonzi ya engunda na biso ya Kinshasa na kombo ya gouverneur Chantini Kobila akangi kaka zandu jusqu'à ezaka confiné po babongisa misala na kati mais kasi bandeko bagenda kotala ata un quart ya misala esalemi te makambo eza bloqué mpona nini kokanga bandeko bamesala koluka mbongo na kati ya zandu bandeko bamesala bongo koluka kosala coke na bango koteka na kati ya zandu mais ye akangi bango bandeko basi badesidaki bakende bango moko ko se déconfiner nde lokola bakendaki kuna bapolisi abengani bango babeti na bagaz lacrymogène et puis babeti bango bamasasi pena babali réel tobengaka yango actualité monsieur ezali toza bona procès ya 100 jours o bazosamisa ndeko Jamal bazosamisa pe bongo na ndeko Yesu Vital tomona ndenge elekaki bandeko monsieur balobi preuve moko te ezali po bakanga bongo Vital Kamerhe ba monsieur balobi ebeleke asaka muyibi po ebela mbongo wana 57 millions eke wapi misala emoyani te misala ezoko avancer te ba preuve tomoni partie civile abimisi lolenge ni natangi bongo ba preuve ebele na sima kaka libala babala ni bongo mois de février na mwasi na ye amida na avril badoye bania ba 12 millions ba 1 million komo kende pour la nini sene mai kaka après converser mbongo 57 millions wana nde yango makambo za pene ebele to yami bongo moko ya ba analyste oto meka pe ko solane makambo wana no surtout et pas me kopesa bongo kanisi na ye ya azali bo moto mo message peut-être oyoka voix na ye mais kasi lelo to bimisi bongo na bilili to bengi bongo kumungala 9 lumière auto pese mbote ndeko mopanzi sango bongani o mesala ko pensa kaka ba makanisi na nzela ya te na bandeko nyonso oyo boza kolanda biso na voilà o mesala ko pensa kaka makanisi na yo ba analyse na nzela ya téléphone mais lelo ba moni yo sentiment ni oza nango ngeta esengo za mingi komona na pena bandeko sensation pesa ndenge mususu message pe kokota bango pe na ndenge moko lisusu koto ba toujours émission na biso ezaka toujours pédagogique émission pédagogique merci na bandeko o besoin na biso na émission pédagogique to bi bongo titre longeza bo somi pe bo solo merci na bandeko ya Canal des Sages merci na ba abonné na biso nyonso pe ya bonga na média et pour na nité bandeko nyonso to ba ndaka bongo panel de vérité bon continuer ko s'abonner massivement na ba chaîne na biso et pourquoi pas ya Africa Telema TV donc bon s'abonner massivement pour rater bon actualité à boité ndeko toza bon ata confinement na ebité na période oyo ya pandémie ya confinement bozo vivre ndeni matondo mingi na mutuna na ebite mutuna wana so bokoko manyola penda likanisi nango malamu po toza na faste yako ya nolango totuna ngo biso bozo ba par rapport na peuple puis ko vivre yango ya ndenge nini voilà totuna ya yambona po na bino parce que tout botoyebi ke bino boza plus côté ya culture africaine ou bozo boya ke malade wana za na mboka te et puis par rapport à peuple ndenge bakangi bango pendant temps ebele bazolia te nini ndenge zotambola na nzela situation nini analyse ni rosala matondo mingi ndeko soki tokoloba ya mbotoloka tobongisa to sembola na eloko oyo bino bosili koloba na biso ke tozobo ya maladi wana ezate te il faut loba biso bato tozoloba vérité ke maladi wana ezate parce que déclaration wana eza ko boya te eza ne vérité ingeta déclaration wana religion africaine na sala yango officiellement le 5 avril ben le mois ezali wana na pesa bino par na chef spirituel na biso ne songi nzila fumukusu kiambu nzala mpanda na Angola esika lobaki ke tango batuni bango na première sortie médiatique na bango par rapport na makambo ya corona épidémie pandémie tout ça là lobaki ngo clairement biso na Afrique ti Afrique nyonso pe Congo awa corona esate soki balobi malaria
typhoïde, tension, des obomabiso, ça va. Mais mutakoloba ke corona les obomabiso, eza lokuta, toza na corona te. Et lelo, plus de 2 mois après déclaration na bango, ba événement où s'est succédé. Et zo la sa réalité wana que corona eza te. Tozi na kana biso awa. Balobi corona eza na biso awa et kota ki le 8 mars, so na se trompé ba publié officiellement le 10 mars. Si ba déclaration ba état d'urgence et qu'il y a à peu près une semaine après tout tourne en allélo dernièrement c'est l'équipe des jours liste il y a des communes qui ont touché nini na changu corona ezate ce qui réellement corona allé frontière ni baché tout barrage nini oyo bato changu bazanango ki Kimbantseke na munene nango nyonso oyo nakati na yeba Kingasani ali parce que bele basala la confusion bakanisa Kingasani commune te ba Kingasani za ba quartier na kati ya commune ya Kimbantseke botambola kabino mo yebika kote kuna babenga ngo Chine populaire 0 cas tilelo basela ka nini barrière mesure barrière morote zwa mutatalana na emasina kolobate zwanjili Kuna nyonso bansele kuto koloba bazana ba musika kuna bazana ba embouteillage te bazana ba nini te mais to kata kaka to zwa kaka Kimbantseke masina na njili corona zate 0 cas mais ce que yeba comme otanga ba bandal ba gombe et bombi loko bo vivra ki angwa na bisote ba osomba bibembe mutu akufa te oto pesa bino $2000 oto ko en charge bondi mazana corona na mutu akufi na sida basali attestation de décès au corona na mutu akufi na arrêt cardiaque corona na mutu akufi na tension corona mutu neza boye et na 3 mois corona bomi une centaine de personnes mais malaria et bomarabiso des milliers par jour donc vous mettez banga malaria que corona pour corona ngo pesate parce que mutu neza boye na côté ya mode ya vie okay. Tuna ki mituna mibale ceux qui toza ko vivre ndenge nini mais batu bazaka na passe